Chers Congolaises et Congolais, chers aigles de la République, l'heure est à l'alerte générale. Tokomi na suka ya bitumba. Et pas yoyo, soit toleki, soit to perdre. Et comme le ko la moine o atangi, que là c'est comme na ère examen d'état. Donc, tokomi na ba examen d'état. Bozala concentré. Ozala muswahili, ozala muluba, ozala mutetela, ozala mungala, bikolo nyonso Congo. Tosanga na liboke, poete, tokoma na suka une fois pour toutes, ya guerre oyo, ezali ko zala makasi na est, imposé depuis plus de 30 ans, depuis époque ya Mobutu bandeko nangai. NBC, oyo ezali sebongo chaîne américain, et outi ko sala de graves révélations zoka tous ces temps bamindele o ba présenta ki biso lokola ba mercenaire o bozomona mikolo wana bazalaki ba journaliste o ba kindi pona ko filmer maïnyonso ezali kolekana na est maintenant basali ba divulgation grave ba rwandais ba armée ba rebelle M23 na ba congolais mususu po basala ete mouvement wana ezolekana na est ezala lokola mouvement congolais. Na minute oyo tozali eloko ezali motuya koleka même komatisela bino ba prime bino ba agent à l'état ezali nanu intégrité territoriale tokomi na fin soit on perd soit on gagne. Bandeko na ngai tozala ekenge parce que na minute oyo armée numérique rwandaise ezongi en force. Elingi eloba ete biso oyo tozosala tootya bavi na biso en danger parce que bato wana batya déjà bambongo basi baganye bambongo ebele na makambo elekaka na est. Alors par conséquent eloko nini bazolinga basala bakobanda koutilize mingi bandeko na biso bacongolais. Chers Congolais, soki bolingi boyiba ta koyiba boyiba na bino mais boboma na te bo permettre te ke ba diviser biso okolia mbongo wana okokufwa okene na ngote tozala réfléchi. Chaîne américaine zoka ezalaki ko filmer à travers ba radar. Imaginons qu'aujourd'hui tozalaki que tozolinga to répliquer contre Rwanda. Zoka Rwanda zalaki da ba soutien international de la part de la France. Oyo masalaki hypocrisie à ko voter pour na biso na makambo o etali Parlement européen basili ko tchate en pratique ba décision wana makambo ebimi na bolumbu. He tozala ekenge bande kunangai. Deuxième point, wana ezali bonne nouvelle. Batu oba no tuna biso pona nini to sepela poete tozui place ya deuxième vice-présidente na conseil de sécurité ya ONU. Ezali po biso moto banako milandela. Et je suis sûr que ceux qui m'a payé nyonso et voté qui pona biso Amérique paix et soutenir qui biso merci beaucoup. Les loto imposé droit de veto na biso na CAC o ezali groupement ya ba pays africain ya Afrique centrale pour la makamotali secteur économique. Tozalaki maintenant na moment oyo il fallait que Rwanda yango pende eleka mais biso to imposer droit de veto na biso soki Rwanda leki biso to bimi par rapport ya biso na Rwanda mutozo peser en ce moment ezali biso yango wana ba Rwandais délégation rwandais babimi na salle na kanda nyonso bakei batindi lettre na bango ya bazo bima na kati ya CAC. Ah bon débarras ezaka kibandeli soki bozo comprendre te bisika tozali chaque aigle de la République équipe nango balingaka émission na biso manaka na biso bo soutenir biso nga azala hypocrite on ne saura pas nous-mêmes bo partageaka so posa na mombongo na on te demande pas de nous envoyer Mega botindaka na yebisaka bino boyebisaka biso à partir ya wapi bozolanda biso tozana posa soutien na biso po ba parents na biso ba boyaka kosala makambo po ba yebi keza risque mais surtout tozosala parce qu'on sait que so moni na Facebook
bato bazokufa bajeune ebele bazokufa de toute façon soki nzambe alobi okufa na ndenge na yo kokufa mais à place que totika parce que toyebi que tozali éphémère tokoleka te sans dénoncer na monde oyo dénonçons zwa temps ya kodénoncer Congo eza yanga te Congo eza kaka ya Patrice Emery Lumumba te lelo ye akufa atika kombo mais ba conscientisation na ye esalaka na ba congolais conscient congolais telema sinon nasengi na gouvernement congolais lisusu bandeko na biso bo surveiller ba frontière je ne sais pas pourquoi Dieu me met à cœur makambo pour surveiller aéroport ya Njili bo surveiller beach kombila yango wana bomoni mama na biso aza na se awa autaki kokotisa balo ya makambo etali drogue ezali eloko moko ezali en tout cas mabe c'est pendant bakotisaki ezouta Brazzaville. C'est-à-dire que combien de fois Brazzaville a cotisé la biso babilo comme mabe a anakin. Comment ekoki koleka na Brazza sans que ba vérifier. C'est-à-dire que na Brazzaville bas contrôle conséquemment te. Maman wana ye wana la photo. Maintenant je m'imagine combien de choses de côté déjà na kin sans pourtant que tous à la courant. En tout cas, bravo na armée, bravo na équipe nyonso ya contrôle. Tous à la ekenge, c'est les pays d'abord. La RDC d'abord. Hein? La RDC, le Congo au Congolais. Matondo mingi, ndeboe, to sepeli makasi.